Ah, Mida Show, Mida la Taylor Elengi. Mida, en tout cas, Kolimbi Sangaïte, Kosilika Pete. En tout cas, ils ont fait règlement de quantité. Ils ont makambo oyo koloba. Moyena la nangwesate, surtout ngala yo, oyebi déjà, ceux aux andengeni. Bon, oyebi kaka, na motuno ezali. Na motuna ngape ezali. Intil na repeta gango. Yango na ye. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida Chou, Mida la Taylor. Nayebi, la baronne a souhaité yo bonne année, joyeux anniversaire, sorti joyeux Noël, babiloko tout. Nayebi peke, oza en bonne relation, en bon terme, presque na batunyo son internet. Oza maboko pembe, moulangi pembe. Bon, wana, c'est bien. Mais quand les Cambo na yeli nango, na yeko chayo, na problème ite, na yepe ko lukilo makambote, na yepe ko longolo makambote. Surtout, na yete na sambwisa yo. Wana, sûr et certain. Alors, Mida, nalandi la evina yo. Olobi, batu, bafinga kayo, lokolo tambulaka te, ovandaka na kiti, batu balobaka, ozalaka na foyer, batu bakolobaka o balobaka. Oui, ozana raison. Makambwana bakolobango kaka. Menga likambo na yeli. Okomo loba, mobali no aza motetela. Na pesi mbote, motetela ki mafumbe. Mida, na yebi, okomi na mobali. To komi na kope, voire même. Yomo koko yeba kaka. Na yebi, ozali, na posa libala. Na yebi ki, omoni ajo zanango, olingo bota mwana mibale. Na yebi. Memida, yo ozana ndaku. Bongochi. Ozana foyete, ozana ndaku. Problème mango, yango wana. Yo ozana ndaku. Opi exemple, yo moko. Olobi, batu bakolobo zana foyer. Batu bakoloba boye. Mais ozana ndaku na yo. Olobi pe boye. Yo okoko yamba camarade te. Ya internet posoko yambi. Amona kona ba Louis Vuitton. Mais tango yena ndaku. Amoni yo. Na ba chaussette olati. Ya ko filmer ka chaussette. Lobi a posté. Olobi bongo. C'est bien. Menga li kambo nena loba yango yo. Mida. Pourquoi zofana na mobali? Kenanda kwa mobali, to mobali akoti Mario Panayo. To likambo nini, po lobi boye. Olobi neti siko nazo sa l'émission, na lati sirvette ya mobali naga. Donc, mobali no azalaka wana. Nandimite ayaki na sirvette, yo lati yango ya tika lelo te. Yo nengo lati sirvette, ya lati bilamba mususu. Donc, bilamba ne ezalaka wana. Internet, on a travaillé Boti, on a travaillé Talon, on a travaillé Louboutin, on a travaillé Papa Louis Vuitton, ah, on a tiré chaussettes, on a filmé la chaussette, on a tiré les réseaux sociaux. Encore Lukaka, défaut, mon quoi, mon pied, parce que tant que tu es à l'aise. On a live, on avait un canapé, on avait les polélés, on a dit pantalon mobile nangai. On a dit pantalon servette mobile nangai, on avait les polélés. Pourquoi on a dit parce que je suis chez moi, n'a pas nanga.
Pas de problème. La ça la live nanga. Alors on peut camarade et na rubukana za moi l'aise ata on ba bele polete mais on a tellement débandé ya moko boye ya bongo kaka na yebi kina na ndako. D'accord. Mais ya ko filmer yo kaka tana kintsue ki kaka. OK. Bon fandi bo sola mais ya ofila mo eloko mo bluetooth azo enregistrer ma sonnerie sur mo sola moko bobe bana yango ya kotia na réseaux sociaux. D'accord. Faut ata moni ndako neza propre a confirmer yo moko. Ezara mo poko va no pe benga mpa ko yo tala ngape boy na va na ngape to va mpe na lati pe single sans soutien. D'accord. Na lati pe soutien que na lati mo single na ko lata pe mama ni papa na mo boy na tiki na lo pe perique na nzangala mais ya zo vidéo. D'accord. Ake ko sambisa yo na internet obima na ba perique lelo na ke sambo so sans perique. OK. Elingo loba mida mobali o zwika ka sikoyo. Pona no kokisi inanete bandozwa kie. Ah oui, mida ozalaki na mobali te. Ozalaki na ba oyo kaka yo moko yebi. Na okota kuna mingi te. Mena lobela oyo. Siko mida likamunini. Yoza mwasi kitoko no. Mida la tailo relengi. Okomo lobela grande sœur no mikolo mwa mingi. Etant que olobela kaete. Est-ce que mobali yango sapie mukanda tondengeni po oyo photo yeba ezala eza makambo ya YouTube te photo yeba po lobela biso makambo ya papa ya ririri olobela biso ndenge bobima na Katenda na Grèce tina Turquie olobela biso tomona makambo lekaba ebele kaka olobela biso pe ndenge kendeke na motalombi na bavie na yo. Donc nyonso wana nayebi à part wana lisolo ya ngai na yo pe en privé yango pe etindinga na ya koloba na cadre pe ya mwa jalousie kwa. Ah ouais, po makambo na biso esalama te. Alors yango na ekoloba mais na ekoloba te na modèle ya mokolomania nenga ili papa eviki kuli wana jalousie mabe mal placé menga jalousie na ndenge moko na lingi ozwelo kwa bien likamba bien na lingi teke okotisa mobali na ndako toyebaka te surtout mobali yango olobi aza motetela c'est bon toyebi pe te en tout cas faut toyeba na mokuse fayulu yo bengaka pa mida mais likamba ngoyo oyo kokotia na mesa ozokango te ntango mida azoloba alati survêt ya mobali na ye yo kanisi mida lokola lobike akoyamba moto ya réseaux sociaux na ndako na ye te ezali po azobanga makambo oyo elekaka na réseaux sociaux non parce que alingi te bodécouvrir makambo azosala po mida makambo asalaka ye moko ayokela yango soni ye moko abangelaka yango voire même bandeko ne bayebaka yango te soka kombo lobela grande sœur na ye seke grande sœur na ye ayebi motetela oyo ntango mosusu alingaki ye mokolo akenda kotala grande sœur mpo bazalaki na matanga soki likambo nini. Alors mida atie mobali na ndako to mida akie kota kuna na ndimi te mida akie kota po soki mida akie kota kuna badroit na ye ekatani na ya ririri pe mida akobanga po bakotia libanda na mokuse mida atie mobali na ndako bandeko ese dépendamment yo zala na mida tout le temps soki mida azwi mobali ya motetela akomola ta servette na ye na ba chaussette mobali yango aza na ndako na mida na kata ndako en tout cas wana fa loba eza makambo internet oui mais fa loba po alobaka yango déjà lokola alobaka yango fa loba voire même fa lakisa mobali ah oui kombo na ye mida la taylor elengi mobali azala elengi to elengi te mais aza ye fa azala fier mwana moke
Maria Tumba na TikTok. Mwana ya la baronne Karine Mokonzi. Maria Tumba bazako loba ba critique pour na mobali na ye. Mais Maria Tumba modèle azo komisa mobali na ye koleka kotu. Meghan denga komisa mobali na ye mwana ya roi ya Angleterre. Maria Tumba même basombeli ata bombo fala tsango kaka papa atindelinga bombo oza bombo ya pamba pamba te oza bombo ya bombo king te oza bombo ya tour ya Dubai ba travaillango na donc azo présenter alors yo sikoyo Mida la Taylor elengi Mida okozwa papa okomina papa Olobi asamu tetela ke mafumbe na Pierre lisusu mbote ovanite bemissionioso ozolo bakaka papa lelo olobi olati servette na ye alors c'est kaza na ndako akoti déjà na ndako ririri akomi na 11 ans mbala moko na papa na ndako na yo bosali famille alors faut lobango faut oloba to yeba pendant 3 ans, Ririri a okoma na 14 ans. Siko mobali wana akobeta 4 ans nandako. Toye ba mukolo nini? Tango baboyo, tango batucho makofi, tango apakati mbago, tondenge nini? Photo yeba sikoyo Mida la Taylor elengi. Alors, na lobido mabe te. Eya mide papa robota dealer. Eya mite papa robota dila. Ma Sylvie tantan kento papa robota dila. Ma Sylvie tantan kento papa robota dila. Ah mama. Mida bagiri. Internet, on a travaillé Boti, on a travaillé Talon, on a travaillé Louboutin, on a travaillé Papa Louis Vuitton, ah, on a tiré chaussettes, on a filmé la chaussette, on a tiré les réseaux sociaux. Encore Luka Kaka défaut mon quoi mon pied, parce que tant que tu es à l'aise. On a live, on a un canapé, on a les polélés, on a des pantalons mobile nangai. On a des pantalons servette mobile nanga, on a les polélés. Pourquoi on a dit parce que je suis chez moi, n'a pas nanga. Pas de problème. Alors, on peut camarade d'ailleurs, on a à moi à l'aise. Attends, on va bien les poulettes, mais on a tellement débandé à mon boy, il y a bon caca. Mais il y a un andako. Mais il y a qu'on filme, il y a un qui caca. Ok. Bon, pas ni bon sola, mais il y a un filament, il y a un moment Bluetooth, il y a un enregistré ma sonneuse sur mon sola. Mon commode, il y a un moyen de retirer les réseaux sociaux. D'accord. Faut. Attends, mon indako nous a propre. À confirmer Yomoko. Ezara mo pour va no pe ngam pa ko yo tala ngape boy na va na ngape to va pe na lati pe single sans soutien. D'accord. Na lati pe soutien que na lati mo single na rola ta pe mama ni papa na mo boy da tiki na lol pe perique na nzangala mais ya zo zo vidéo. D'accord. Ake ko sambu sayo na internet obima na ba perique lelo na ke sambu so sans perique. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.